Boko ta la famille makambo ser na biso Rosny Kayiba. Ser Rosny Kayiba bandeko na nga toye kolala kolamuka lelo mokolo ya lelo basango ya lelo ser Rosny Kayiba makambo ye kobima. Basango ya malamu ye kobima concernant ser na biso Rosny Kayiba. La famille ser Rosny Kayiba abalaki. Na ba mokolo o ser Rosny abalaki asalaki soki 2 ans mobimba abande kobota te. Abande kobota te tomonaki bato ebele basalela la sœur ba émission ebele pona koya kotuna pourquoi ser Rosny azobota te. Na bandi eza na ba série o majabu ebandaki. Tango ba série ya majabu ebandaki tomonaki ser Rosny ayaki munene na libumu ebimaki penza. Tango azobimisa nzembo na ye wana ya nazo bondela yo si je ne m'abuse pas. Ba série wana kutu ba rimer ya makasi yaki kobima kino ser Rosny Kayiba aza na zemi. Et après un moment donné tomonaki zemi etikala kozala te. Tovandi bandeko na nga kande boyebi et du coup toyaki koyoka ser Rosny Kayiba ye wana tala libumu na majabu rafiki tango majabu rafiki ebandaki net place tomonaki biso nyonso keno ser Rosny Kayiba azaki na libumu makasi. Et après ser Rosny ayaki kobota mwana na ya mwasi oyo bato ebele babengaka ye tala tina. Après kobota ya ser Rosny asalaki témoignage na ye bo bato o balandaka prière asalaki penza témoignage te mais ezalaki bato o balandaka prière et pas na ye na Facebook pour asalaka ba live mingi ya ba prière intercession et ba prière wana ekotaka na Facebook ekotaka pe na YouTube mingi. Alors na ba prière na yende abandaki ko exhorter bato quand ezalaka azopesa bato courage. Ser Rosny je m'excuse abetaki lisolo ya ndenge abandozwa bazemi ebande kolongoya. Ser Rosny abetaki lisolo alobi tina ba série tango majabu ye kobanda ebandi ka boye na zemi mosusu yaki kolongwa soki zemi ya 4 oyo elongwaki. Alors ebando sala ye pasi komona bato mosusu bazokomela ye na ba commentaire yoka kolata bien yoka koyembela nzambe kobota ozokoka kobota te ozolinga kobota te. Ser Rosny apesa explication ke ebando sala ye pasi na motema o bato ebele batikala ko comprendre te ba moment nini abando kende nango. Et d'ailleurs na zemi na ye asuka moto asunga ye penza makasi ezalaki bongo ser Deborah Kalukalu nde moto penza ayaki kopesa ye ba parole moko ya makasi na ba parole wana c'est comme si ezaka nzambe atiaki yango na monoko ya ser Deborah et yaki kosala ke tango yaki kozwa zemi ya mwana na ye tala tina oyo zemi wana yaki kovanda mais na zemi wana pe selon ba docteur balobaki ke mwana na ye akozala normalité ezalaki zemi ba complication makasi mais nzambe aza souverain abotaki mwana na ye normal makambo nyonso normal ba docteur bango moko bakamwe bango moko penza bavandi boye bakamwe balobi mwana oyo tobando kanisa keno akozala boye te siko lelo toye lisusu na histoire ser na biso Rosny Kayiba aboti mwana mosusu ya mobali. Ser Rosny Kayiba aboti mwana mosusu ya mobali mwana ngo abotaki c'était depuis le 26 juin. Le 26 juin ser Rosny Kayiba ayaki kosala publication c'était le dimanche 12. Nde ayaki ko annoncer na mokili keno aboti mwana na ye. Esengo to esengo te eza esengo. Topesi nano ba félicitations na ser na biso Rosny Kayiba pona mwana na bango ya mobali o bauti kobota lelo bakomi ba parents de 2 kande biso nyonso toyebi. Tango ser Rosny Kayiba botaki la plupart des gens bayabando yebisa ser Rosny ko omela lisusu te comme boti boye après une année lisusu zwa zemi mosusu o bota comme yo za na ba difficulté à mabota na yebite ser Rosny Kayiba betela bino lisolo ke azaka na difficulté à mabota to ezalaka communauté de recherche o ekenda kosala ba recherche na bango boye kokotia mutu penza eloko oyo azalaka nango te. La famille ezana eloko moko na lingaki to solola na bino tant na opesa bino sango ya ser Rosny
ezana eloko o na kolinga penza to partager biso nyonso ensemble. Eloko o nga na kolinga to partager na biso ensemble, na bino ensemble eza que dans la vie c'est tout à fait normal pour na biso babantu hein. Soki mwasi na mobali babalani, tozalaka toujours na tendance ya koloba ke non mwasi fo abota. Totiaka toujours oh abandi ata kutu kobwaka nini banini te basoi te abandi te ezalaka toujours bongo. Mais il faut totiaka ngo na mutu ke mwasi na mobali premièrement soki babalani ezalaka l'amour bolingo nanu bana ezalaka bonus o nzambe apesaka na bacouple. Et surtout nga nalobaka toujours mwana eza bien bobota mwana soki boza prêt psychologiquement surtout. Ebela batu babota bana lelo bana wana baza wapi baza bashege bakoma bakuluna bana o nyonso bomona lelo bakuluna eza te ke no baparents na bango bakufa eza na bakuluna mosusu bana baza bakuluna lelo. Pourquoi? Parce que baparents baza na sens ya responsabilité te. Baparents bayebi importance ya bana te. Baparents bazalaki préparé te émotionnellement psychologiquement kozala na bana te. Yango bomona donc papa aboti na ye ayebi ki aza na mwana donc mwana zokola yo moko zwa swa na yo moko. Papa ayebi ka keno na tongo na okende koluka mbongo ona oluka eza yanga moko na lia na lala na vanda. Ayebi te keno soki na boti mwana ifona minga nde mutu fona liesaka ye na lukela ye esika kolalaka na salelaka ye bo na salelaka ye boy batu mosusu bayebaka te. Yango c'est vraiment important. Tango ba couple, deux couples, batu bazo bala na mwasi na mobali. Il faut nanu bazala conscient, soki baza prêt ya ko recevoir mwana. Pour que les lote lobby ezala te ke non, ba yaki ko recevoir mwana, mais tala mwana na bango lelo akomi shege. Tala mwana na bango lelo akomi boye. Bana bazala ka bien bo préparer bango. Chère famille ya ba africain, totika ba comportement na biso o tozalaka kolingaka kotiaka pression na ba couple, surtout ba belle famille, ba famille ya mibali. Biso famille ba famille ya mibali bazalaka na comportement moko na yebaka te soki eza nini. Hein? Au mona et puis vous appuyez na génération ya lelo eza génération bato ebele batanga. Eza génération oyo mutu premièrement nano azo linga a développer vie na ye. Eza lisusu génération ya bato oyo bakobanda tia elika koloba keno il faut na bota bana 12 sur bana wana 12 peut-être moko akoki ko bima président. Eza lisusu génération ya babiloko bongo te. Eza lelo génération ya totala makambo na bota bana nanga na mema bango na école moko ya malonga na beba bango bisika moko ya malonga na mema bango bipai moko ya malonga. Génération ya lelo eza génération o bana bayebi restaurant. Mwana déjà à l'âge de 5 ans ayebi ke nga anniversaire bamimaka nga na restaurant, anniversaire à maman bakendaka restaurant, anniversaire à papa tobimaka. Mwana ayebi ke anniversaire nanga il faut cadeau eya. Eza lisusu ba génération o ya kala te ke no bato babande ko bota muto avandeli penza mama na papa ba obota bana 20 sur bana wana 20 papa ayeba kata anniversaire a mwana na ye moko te. Mama mosusu azo yeba te anniversaire a mwana kinga dezalaki lobi ye azo loba ke no eza lelo. Eza lisusu ba génération wana te. Totika ba makambo. Couple soki balingi babota a moi ke bango moko soki balingi babota bamoni ke non mwana zo ya te baye ko intéresser bino en tant que famille wana bosunga. Et aussi une chose, chère belle famille, hein? Botika kotia kate ke non soki mwasi na mobali bazo bota te eza faute ya mwasi. Et roti ozala faute ya mwasi na cadre nini? Est-ce que makambo ba bota itala ka mwasi? Na oyo biso to yebi o nga na yebi makambo mabota etalaka ka mwasi te. Eza na ba mibali o bazalaka na mabota te. Eza na ba mibali o bima na basi lelo batikala ko bota te. Baza ebele. Alors totika ka kotia kango na mukongo wa mwasi ke non mwasi ndi azobota te. Mibali pe mosusu mibali ebele babota te. Ata soki bolingi bo régler problème moko eza na couple ya mwasi na mobali bazobota te. Eloko kosala bosunga bango nyonso si faut que bango nyonso bakende mona docteur bango nyonso na mwasi na mobali. Moi je connais un couple ezalaki ka bongo bavandi 15 ans babota kante nzoka mobali azalaka na mabota te et puis mobali yeba yango mais belle famille yaka kufinga ka mwasi
mwasi ignorante qu'elle était mobali atikala koyebisa mwasi kutu te ke non ndenge eza boye nazalaka na problème ya mabota te mobali abima na basi ebele ti amona basi ebele abima na bango ata mwana moko ata mwasi moko atikala koyebisa ye te ke non aza ya nzemi na ye mobali akende ye kose faire consulter epai ya badocteur nde bisika ayaki kodécouvrir ke non ye aza na mabota te bayebisaki ye ke non oza na mabota te mais aye kobala ayebi déjà ke ndenge nazobala bongo na kotikala kozwa mwana te mais azalaki kaka na espoir ya koloba ke non nzambe akoki kosalela ye grâce atikala kobeta lisolo epai ya mwasi na ye te atikala koyebisa bamambre ya famille na ye te 15 ans mwasi bazofinga soki belle famille eyeli ye eza kofinga na kofinga mwasi ayebaka te mwasi ayebaka te jour mosusu ka mwasi amoni trop c'est trop alobi na mobali te libala yango malamu ekufa mpona koki kovanda boye te mobali alobi te tovanda kaka ndenge ezalaka asiplie mwasi mais soki famille eyeba ofinga mwasi mobali akoya kodefendre te famille ya mobali ya mwasi elobi te longwa na libala wana aye kolongwa ntango alongwe kaka azonge pa na bango 3 mois ezalaki ebele akutani kaka na mobali mosusu ka ndenge ezalaka relation jour mosusu babimi na mobali yango nakobima na ndenge bimaki nango na zemi ekotaka le même jour aya kovanda boya kose retrouver ke aza na zemi nde mobali na ye akala aye koyebisa ye tozongana nde koya kobetela moninga lisolo ke oyebi ke ti babanda ofinga yo makambo azemi nga mutu nazalaka na mabota te bo comprendre babisika mosusu makambo ezalaka s'il vous plaît chers compatriotes totiaka yango ka na mutu te ke non mwasi nde moto akumbaka zemi mwasi nde abotaka ezalaka mwasi te ezala bamibale ebele et surtout communication moni soki yo oyebi ke oza na problème na ebandeli ya relation na bino loba kaka je sais ke bomona yango ke mosusu mwasi akoki koboyanga soki mwasi alingi yo eza na basi oyo basakrifia makambo mosusu mpona mibali oyo balinga soki mwasi alingi yo akolinga yo ka bongo soki mpe alingi yo te ata soki oza na mabota akolinga yo te eza na basi mosusu oyo balingaka mibali mpona bamposhi na bango ayebi ke mobali oyo akabelaka nga aolinga yo eza na basi mosusu oyo mpe balingaka mibali te alingi na ye mobali mpona intelligence oyo aza nango s'il vous plaît totika kotiaka bato mal à l'aise soki bato babalani mpona omona communauté na biso ata na ser na biso faveur mokoko bato baza kaka ser faveur obotaka mokolo nini na bacommentaire ser faveur obotaka mokolo nini biso bato topesaka bana te bana moto apesaka bango eza nzambe et puis la sœur ndenge aza boye vous pensez que eza na mutu oyo akokota na ndako ya libala surtout soki babalani légalement ka ndenge bomonaki mariage ya sœur ni faveur mokoko vous pensez que bato ya bongo akoki kovanda na ndako ya libala azozwa mwana te avandi azosepela suwe na ye mpe bapriere na ye ezalaka keno azwa mwana akumba zemi mais soki ezoya te eza foti na ye te eza nzambe ye moko na baplan na ye nzambe ye moko aplanifia moyen ye aya kosala autrement eza te ye mpe akoki komiboma te keno parce que fona sepelisa mokili botika kotiaka bapression na bavie ya bato déjà mokili lelo toza nango eza mokili moko eza kutu na bastress ebele kande nalobaka nga moko bastress eza ya kosakana te siko soki bokoya kobakisela baninga bastress mosusu wana eza koboma bango bozoya mpenza koboma baninga ya malamu mpona bana nzambe nyonso partout dans le monde. Le pasteur Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accor Arena. La famille tokende kosomba ba billetterie eza nango polele soki oza na besoin okende kosomba billet na yo ka ndenge ezalaka ka ndenge ekendaka kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye ministre kuna penza nde okomona lia nini okokota pona kosomba billet na ye kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba onyonso bazobela bakobika ba onyonso bazana ba problème ya mabala bakozwa mabala ba onyonso bazana problème ya mabota bakozwa mabota tokende ko adorer nzambe elongo na nani pasteur Moïse Mbiye na boyi jour wana ezala te ke no mama Etoiline nga na sombaki billet te
Concert na biso eza nango le 21 novembre. Koratete le 21 novembre 2026. Somba biye na yo na lombangu, somba biye na yo na lombangu. Bato akosomba baza ebele. Toboyi orate biye na yo. Toboyi orate. Ya sika eye, ya kitoko eye. Batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara Tokos. Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara bisika masolo ya kitoko.